ambassadeur ya Congo oza na Angola asumba wa bombi aloué deux bis atindi asumba na aye etala ba bis yango ya mwana ba pekoli na ye tala pekoli mais ko ya ne ya gambongo ambassadeur na biso kala ba jana ba autocar biso o ya moins cher pena na kata Luanda c'est on te na kata te Congo ni boko la Congo asa ni dépense ta ya eza 50 fois tala Italie on a bana classe azo on a bana non population ya congolais en Angola tala bazo en bana classe biso donation tout ça abandonné ni pour ça c'est exacté ba base ya IDPS pour la récite IDPS ambassadeur abandonné siko ba biso ba combattant biso ba abandonné ma exacté le côté ye kuzasa mona na tei changement quotidien dans le changement dans tous les domaines bateau tout oyo ayebiki ya bano osala eloko ya liboso il faut ambassadeur oyo ayebiki chaque fin du mois bien après 2 mois il faut organiser une réunion pour les Congolais ayebaka bavia bakongolais eza ndenge nini ayebaka posa bakongolais eza ndenge nini pour sécuriser le peuple congolais. Le problème il faut respecter, il faut arrêter. Après, on a congolais, chaque fois on a réunion, une délégation pour se présenter. président Bisso ya République démocratique ya tini message ya Titi au mon ambassadeur ya
Basaloko ta papier, elenge ya Congo. Glodidi Asika, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. En ligne www.awatozaacrem.com www.awatozaboutique.com Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, Yakosomba Pomade Awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4. Pomade Awatoza esalami na bana mboka ba congolais na banzete ya mboka Congo. Bokeba na pirate mpona kovingisa bamole mipende sima pe tolo. Somba gamme ya pomade Awatoza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois osu résultat. Salut. La pommade Awatoza mwasi yangai pakomi nango kibokoni na pommade Awatoza. alobi awa eza obeba eza obeba Kana Mole baleka
papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata